pesi na lura mombili na bimisa ki bango fa to beta moto bo via voyage ki ne Tanzanie ngala tikala ki na tikala ba peti na lupango peti viene moto bani tara to lembija kasho bani bokuni ala so koti quartier latin o bima na lupango ko fiti ngolo ngolo quartier latin o comme la téléphone tim ngolo ngolo quartier latin so ngane na rome osala ba effort na moko tse ba petit ser ba téléphone ba kusu donc vient redécouvrir on rome ko mena sa nga trop donc ye moko za mobile la bango nyoso donc so ba 60 dans 16 ye mobile la bango nyoso donc bongo iboka nyata bango tout ye moko za kabela tout na kabela yundeni yo na sala ngoni o te prison sala nga 6 mois passé OK na soir to sala so bosi ko tena dépôt na tiyo na dépôt ba kuti ozo comprendre ça la prendre ba ceste na ba garçon na ba soleil bango tout ozo comprendre donc bango tout ba yebi je vie saint démon tokena bagarson ndeti bagarson isi abeta presque montana kutu soko bota bana babota soleil kutu donc milabel Gibson kutu pongo love fere nesi ko mutu simbaka te po ngako meka ngo pa fere na bandeko na ngai bana nzambe so mona liboso na bino lelo ezali pona kolobila kaka olomide te naza kosenga na ba danseuse nyonso ya Congo na ba danser oyo ayebi ke azalaki danseuse to danser ya olomide ya Wemba ya Jibe Piana, ya Wera, ya Wanzekwa, ya Papa Wemba. Soki yo yebike patron na yo to mvwama na yo azalaki mutamili mwambindo to sataniste ndeko nanga esengeli omonanga obenganga numero nanga poto sala nyonso to longola ba semence ya mabe oyo atika na nzoto na yo bandeko na yamba deja ba danseuse awa ipananga ce que j'ai remarqué d'anormal que la plupart ba danseuses au baleka awa parmi bango 4 au moins 3 babota bana ya bien te mususu autaki na mboka mususu kuna yaki awa metant to so na ye nazomona ke danseuse aza so normal te parmi bango bamusu bayebisi nga babi papa biso babalaka biso me famille mobali ebengana biso famille wana elobi elingaka badanseuse te po badanseuse baza basi te baza basi ya bato nyonso bandeko na ngai nazali mpona kokondane musicien te naza mpona kokondane mpe danseuse te mais naza mpona protection naza mpona koaide bango oyo baza na ignorance mon peuple périt par manque de connaissance dit la Bible bandeko na ngai naza na badanseuse oyo balekaki awa balobi na nga papa tala nde basalaka biso so toke na mboka mosusu miziki esili toye na bashambre mokonzi oyo tobengi mvwama kosala nini akoya akoloba eloko moko te amati na mbeto e soki asali oyo azali nango besoin ake na mbeto mosusu sikoyo danseuse mwana nzambe mwayeba soki oyo azozala na ye aza démon to aza pena mutu mwayeba eza te ndeko na ngai mwana ngai ya danseuse soko remarkaki ke pa yo zalaki kobina pai babandaki kotilize yo na moi ti na monde spirituel sans que yo yeba eke oyebaki ke azalaki mutamili mwa mbindo soit asinyisaki bacontrat moko secret soit yo mpe posala succès okendeki mpe ya nganga sikoyo bapasi wana eleka ase aboya yo obima osimbi bible obandi koprêche mala moko parole
ndeko nanga danseuse, ndeko nanga danseur, yeba ke tant que oleki na confession te, oleki na repentance te, oza na kati ya péché. Il y a une différence entre confession et repentance. Confession et l'ingoloba, demander, avouer tes péchés et demander pardon à Dieu. Repentance et l'ingoloba, prendre la décision de ne plus commettre les péchés confessés. Voilà la différence en wana. Témoignage eze makamu mususu. Témoignage yani ozako témoigner makamu oyo vivre. Mais eza confession te, eza repentance te. Okoki koleka na témoignage te, soki nano leki obandi na confession na repentance te. Témoignage eyaka après. Tozomo na me mibali mususu bautaki kuna aye asimi Bible abandi ko prêcher parole amidini susu na kati ya péché. Ndeko na ngai ya mwasi yo moto zaki danseuse mwana ngai. Olalaka omonaka bambwa baza kolanda yo. Olalaka omonaka mari de nuit. Olalaka omonaka patron na yo wana azoya susu pa na yo kosaka na yo. Omonaka oletaka uniforme oza na classe mosisa classe banda kala. Omonaka oza na poto molambaka toujours na Kinshasa na banda kwa kala. Danseuse ndeko nanga mwana nga na lobi na yo elingi koloba, il y a un lien démoniaque qui te lie avec le monde des ténèbres. Donc il y a une porte qui est largement ouverte. Il faut refermer cette porte. Alors pour refermer cette porte, il faut passer par la confession et la repentance. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, toute délivrance commence par la confession des péchés et la renonciation définitive aux pratiques. Et s'il n'y a pas de vraie conviction de péché, il serait mieux d'attendre et de continuer à souffrir. Ndeko nangai, biloko wana batikilo ba semence mabe. Patron na yo ayeko sakana yo, tant mususu ezalaki yete ezalaki démon na ye, sans que yo yeba. Akamati ba semence nyonso ya mabe atikeli yo. Libala na yo solo akena ngo. Bana na yo solo akena bango. Atikilo na kati ya bana wana na mwana moko azaneti bana ya autiste. Bana obayaka ozoba na ba camion ekendeke na bango na ba classe. Ndeko na ngai koyoka sonite po obalekaka awa bayoka sonite. Yom tozali danseuse. Bazo boya bino na mabala. Parce que bayebi ke epai boleka na ba sataniste. Boyoki ndeko mususu na banja sa kufa ndenge auti koloba. Na bazi boyoki bena bien ndenge auti koloba. Eza kutu te ko toyoki tete. Boyoki ndenge alobi ke mutu wana abane kosala même ibali. Soko koti na quartier latin. Soko koti na quartier latin. Okoki kobima te soki na lolongwe te. Soko koti na quartier latin. Okoki kozala na telefone te soki nano olongwe kuna te. Wana oyo azolo bango eza mutu oyo a vivre kuna na ba galère. Donc alingi koloba mutu nyonso oyo bomoni auta na quartier latin. Même asimbi Bible aza koganga azosala lufundu auti na torture. Alors bandeko na ngai eza seulement quartier latin te. Eza na ba oyo yo bakenda epai ya ba wemba ba wanzekwa et le reste. Ba onga na yambaki awawa eza seulement ya olomidete. Eza pe ya bat mususu et surtout ya défunt. Bo azozo ba na wana ya basi ba futaka bango te. Bakoyebisa ika ke non so yebani lukaka ba code salaka boy. Ce sont des esclaves. Même oyo bazana poto, oyo ba porter déjà plainte. Soki yo yebi bango,
pesa bango numéro na ngai babenga nga. Yo moto ozoyoka ngai soko bima na patron na yo ya miziki eke azalaki mutamili mwa mbindo yo yebi kaza mutamili mwa mbindo yeba yango ke na vi na yo mobimba asala yo consécration epai ya Satan. Peut-être bandimisaki makambo moko ya buzoba yo yebaki te ke amen wana ozoloba to wi wana ozoloba ezo créer yo ba problème. Alors biloko yo signaki kuna sanke koyeba yango Bible mila biso boye les péchés des parents affecteront les enfants jusqu'à la 4e génération. Tant balobi ba génération nyonso wana eza kopesa 400 ans. Ndeko na ngai koyoka solité vraiment na kosala nyonso na meka koyokisa bino susu ndambu o yango abeto akoza kosala nabimisaka petit chouchou na petit na lora mombili nabimisaki bango fa to beta moto bo via voyagera ki na Tanzanie ngala tikala ki na tikana ba petit na lupango petit oviene moto bani tara to lembija kasho bani bokune la so koti quartier latin o bima na lupango ko fiti ngulolo ngwa quartier latin o koma la téléphone tim ngulolo ngwa quartier latin siko ngane na komi osala ba effort na moko tsa ba petit terre ba téléphone na ba kusu donc vient ko découvrir o mona komi ko mena sa nga trop donc ye mora za mobile la bango nyoso donc so ba 60 dans 16 ye mobile la bango nyoso donc bongo ibora nyata bangutu ye moko azaka bela tuna kabela o yundeni yo na sala ngoni o te présent sala nga 6 mois passé OK na soir to sala so bo siko tena dépôt na tijo na dépôt ba kuti so comprendre ça la prendre ba 16 na ba garçon na ba soleil bangutu so comprendre donc bangutu ba yebi ki vie c'est des mots. Donc bandeko na ngai boyoki kamwa témoignage ya moto oyo yepa zalaki victime na kati ya babakambo wana. Alors alobi bien ezaka abasité na mibali. Donc so moni muta uta kuna na quartier latin asala lufundu yeba ke yepe auta kuna na batorture. Do lufundu azosala wana eza ya pamba. Alo bandeko na ngai so na bimi nazana iloko oyo yo. Naza kosenga na bino oyo aza concerné numéro nanga nazo pesa bino yango naza na 0651 03 92 89 0651 03 92 89. Ndeko na ngai koyoka solité eloko ememi yo wana ezaki eloko nini? Cela veut dire na famille na yo ozalaka victime ya malédiction de destruction. Malédiction na tango koli eza kolanda yo ti ememi yo et place aucun aux esclaves ya patron na yo oyo aza démon. Ndeko me biloko wana ndeko soki yo yebi na yo ndenge ba brisaka yango te oyebi na yo ndenge ko se séparer na ba alliance wana te oyebi no ba prière oyo ko sala te pona ko bebisa biloko wana ezo continuer kana yo biloko ezo continuer na yo okoma sikoyo associé ya patron na yo wana yo pe ko kufa par hasard parce que yo yebi te ke pa ya mema yo atia yo ndani associé eza ndenge moko na bato yo bayembaka bango. Est-ce que bino mona bato bayemba bango babonga botanga bato mibale to misat oyo bayemba bango trop babonga bazate parce que tango bazoyemba yo kombo na yo bakonisa na laboratoire na laboratoire ya Satana tango kobima ebandi kosala succès partout okomona bandeko ya yo sikoyo mtu bayemba obano remarquer que na vie na yo eza subiente pona nini pona ignorance oyo za na vie na yo ignorance wana nde ebomi yo ndeko Bible lui a dit dans 1 Corinthiens 13:13 et loko eleki amour ezate. L'amour c'est aimer. L'amour c'est aimer. C'est par l'amour que Jésus-Christ a gagné le monde. Dans le monde de ténèbres amour ezate. Et loko ni eza kuna eza haine. Kuna eza sans pardon, kuna eza haine. Donc tant yo danseuse azo sala yo azo pesa yo nyonso azo lobana ba yandenge na ndenge aza kokosa yo aza na amour na yote aza na haine yango na bandeko na ngai soki olomide bawera et le reste balingi bango pe ba se repentir baya numéro na ngeza wana na kobwaka mutu moko te parce que biso basali na nzambe tozali pona bato malamu na bato mabe toza pona bino nyonso soki wera jipe piana o mususu wana soki banani soki bozali na misala ya mabe
et que boza ko faire souffrir bato nde tozuka moi témoignage oyo ndeko nanga koyoka sonité parce que devant Nzambe oza ile kopamba devant Nzambe so oza mutamili mwambindo oza no ile kopamba devant nga so oza mutamili mwambindo oza na yo ile kopamba tala makambo ekweli mama nani Olangi na papa Olangi c'est véritablement Anania et Saphira na Actes des Apôtres 5, 1 à 11. Ce que Tangi Batouane Bakufilaki, ils presque à peu près, ils similaire, pas identique mais similaire na Oyo, il y a maman Olangi na papa Olangi. Donc ndeko danga ya mwasi mtoki danseuse. Soko lingo kufa par hasard te. Soko lingite biloko yo sataniste atika na nzoto na yo epola ipa na yo. Toyo danser ya kala. Nazo bana yo benganga na pesi numéro ngai na kolakisa yo ndeko ko sala pona ba semence oyo mabe o batikino na nzoto ebima soki olingi ebima ko ebima mais soki olingi na yo te etali yo et c'est pareil na batu oyo bakatisa na périmètre ya féticheur ndeko na ngai na féticheur na yo moto kende ko tala ye yo moto kende ki kuna bo pa ya Nzambe bozana même peine. Parce que nani nganga, marabout, ce sont des serviteurs du diable. Et tant yo koti na permettre na ye, ok kuna, pona koluka eloko, ndeko nanga yeba yango ke, osali ba alliance moko inconsciente et invisible. Donc yo ebite osali ba alliance, mais osali ba alliance. Même yo ndeko nanga ya mwasi, okendai kotika moto epa ya nganga, soko kota ikaka na perimetre na ye, na lupangu na ye, ndeko otikeli kosala alliance moko inconsciente et invisible. Obana remarquer les msola na ndako na yo bambwa bazolanda yo biloko ndenge na ndenge pona okendaki epai ya satana. Na Marc 3 23 à 24 balobi une maison divisée contre elle-même, cette maison court à sa perte. Cette maison ne peut pas prospérer. Victoire de Kozalate parce que au outil au fond la porte yo moko. Or Satana, bango na bango, le royaume du diable est uni au mal. Ako ko trahir muninga na été, ako trahir muninga na été jamais. Alors, nous yo moto kina kulukaye, oko dimasko ba pasi nyonso ozo komonaka. Ndeko nanga ko yoka sonité. La plupart da basi bazana ba mari de nuit. Ko ka saté que zaka yo moko. Donc soko yoki message na ngai. N'endurcissez pas vos cœurs. Luka ubenga ngai, toye bani toko sala. Bande ko ngai na suki wana mena sengi na bolo mide na bawera na ba kombo ba tunanga ba on peut bien te ba jipe piana ba o mususu baninga mususu ba kufaki baza déjà en enfer na kotanga na bakomo na bango te mais na banzi ko yeba bango oyo ba mna ko yeba banzi ko na komisa lelo yo so tende bazo lela na enfer bande ko ngai eza mawa bino baboti bino mutuzo na banda bino basi bokeba na bango malgré pasi soki za ndako ya nzala botindaka bango bakende kozala ba danseuse te po baza ba esclave ya satana bamonaka pasi ya pasi tala yo mama to papa mwana na yo akenda kovanda na quartier latin par exemple badakala yo lukaka yete olukaka yete atiki ndako oyo ya bino akovanda na quartier latin po banyokolaka ye azwaka pe rien bafuta na bango yete kosomile biloko mike mike bafuta yete bapara soko moni mwana yo mukolo mosusu danseuse moko abengai ai papa tango tolali namona kaka mvua mazoya mazoya na mwasi moko mundele siko ndenga na bandai kotala mvua ma amona ngai na salike fort na kimaki na kotanga komo na yete ngabi ne boyaka awa kasiko na pesi ba cordon ya ye na bondeli po na ye na bina ye même so bazoya koluka yo likabo sili ba solo solo ko mokote bande ko ngai tika Nzambe pambola bino bino mtoto olandanga. Merci surtout de votre patience. Botiens le en pratique. Merci.